nasali yo mabe. Mabe? Azolaka te. Soa supongi te. Koza mabe nasali. Se retrouvaki na maladie ya PC wana. Ezaki ngai. Jésus. Nazwaka sous-vêtement na yo. Jenny! Jenny! Papa! Nyonso nga natala yo! Ne me touchez pas! Kosimba ngai te! Kosimba ngai te! Te na longo eli bino bilamba na nga. Olinga te komona nga. Nande kona bino abasi. Nande kona bino mwasi te. Jenny! Na nyonso nga nasala mwana mwasi oyo. Nyonso nga natala yo! Ne me touchez pas! Njoto na nga nyonso ebeba. Eza Jenny. Bobengi nga pourquoi? Maman, Dani. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir ya le 23 décembre sur le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement et kozala soki boye na famille et kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko et kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye adécharge bino bokozala décharge bana baotiste bayaki awa babikaki bato balimitation bayaki babikaki bato ya bablocage babikaki bato bamaladi oyo esilaka te babikaki badelivrance yango ekozala na sale te ekozala mpe na publike te ekozala mpe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya badelivrance nazozela bino na moto. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya Ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya bapaster ebele mais bakokai kodélivre ngai te. Alors ntango nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana mpona oyo asali na bomoi na ngai. Ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu.
chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote balani nyonso bolandaka biso na kati ya chaîne chez Bissou Télévision na émission oyo esepelisaka mabota ebele ezali émission ya Bravo Jésus. Merci na confiance bopesaka biso à chaque fois obolingaka biso keto mekape ko évoluer na musala ya Nzambe ainsi que bato ebele boza ba bénéficiaire pe boza ba bénéficiaire ya musala oyo biso to sala ka to ka Nzambe vraiment pambola bino ebele na pambola ba ndeko so basunga biso na ba prière na ba conseil na ba commentaire on a kotindika biso to mekape encore une fois ko approfondir pe to mekape une fois aussi to kende liboso ya koyeba o ezali lokola la connaissance pour que musala oyo fungwama. Merci na bandeko nyonso ba partager ba émission. Merci na ba oba imaka, merci na ba beta rappel solo. Merci na ba OP ba otisa tu ba ko pe ba abonner na biso pour parler de la émission ya Bravo Jésus. Merci na président Chikimo Kadi, Maman Dim Kadi, toute l'équipe nyonso ya Bravo Jésus, DT Dinis Mosolo, notre cordon Eliash ainsi que so oyoyo baza vraiment la technique oba sunga biso musala ekende liboso. Merci encore une fois pena kolo Yesu Masia pour battre les biso janvier til comme na mois de décembre en tout cas ezaka na se angolo na ye. Yango David alobi na Psaume chapitre 60 verset 14 abi avec Dieu nous fera des espoirs et il écrasera nos ennemis. Merci Yesu Masia obani ko écraser ba ennemis na biso banda janvier février tilelo til toza bon mois de décembre en tout cas oza vraiment ko niata ozali bangona na biso. Merci encore une fois na bande ko nyonso basunga biso nzamba lo vraiment pambola bino boza tellement ebele bonne année na bino ba joyeux anniversaire ba joyeux Noël na bino ba joyeux anniversaire pe ba botin pe na mois de décembre pour boza belé ba 24 les premiers boza vraiment belé en tout cas ba nouvelle na bino nzamba pambola bino deto ba chaque fois que awa na Bravo Jésus tozanga raté tozanga ba problème te ba problème za toujours to na ba liste ya makambo o ezali awa ba bayaka en tout cas ezaka Yesu Masia. Maintenant me kapé ko aider bande ko belé bo me kapé ko commenter na émission toto ko sala ya ndeko mwasi oyo abungsaki mwana ya après ye na mwe bato belé ba komi wana en tout cas botika la biso musala oyo to na trois principes. D'abord les spirituel, justice ezali et puis aussi na hôpital. Botika biso to ke no malembe loko ba yaki awa ba ozoka solution awa boza na kimia. Maman Mbote. Boni maman. Qui m'exate, papa? Qui m'exate? Ok, maman. Comment on a une casse? Comment on a Jenny? Maman Jenny. Ok, maman Jenny. Le go ye awa yeba ki nzambo pour cette solution. Tout sambela nano, hein? Tout sambeli. Dama kogi na yo so to pesio merci. Tout ki moment on a ça le boko na yo. Ozala notre guide ya Lélo, na comme la Christ Jésus-Christ par la foi d'être lobby. Amen. Amen. Ok. Maman, toujours au caillou. Papa, quoi nanga anaza besoin lisungi na bino pardon. Parce que makambo elekeli nga na vie nanga. Na s'attendait te ko sukela nga niveau. Nazalaki deuxième femme. Ozalaki tous à deuxième femme. Nazali. Bon, nalingaka nayiba affection premier bureau. Nasalaki les moyens nyonso qui na récupérer affection wana. Na mobile na biso ya pa na ngai mais. Nasali mabe mingi. Je retrouvais quand est l'autre côté. Sauf que quelqu'un à perdre. Parce que le seul m'a bé. C'est le paysan m'a bé. Je serais dans l'idée de dominer mobile nanga. Mobile na biso parce que ngana comme première femme. Mais le quoi mobile a zaka na bolingo moi si na e. Maman nanga. Pesa kanga idée no. Nazwa sous-vêtement ya mosa liboso na soutien na ye na pesa ye loko ya nazalaki mpe na bolingo ya mama na nga po azalaki na posanga mwana ye nazala sauve nasalaki yango osala nasalaki yango
femme est tombée na PC nzoto mobimba malgré to akomaki na ebongo mobali azalaka na bolingo na ye babandaki kobota te nga nde nayaki kobota nasalaki osinga nasala na vante me mwana oyo nabotaki esi nyonso ezaka pamba si arrivaki ke ekoperdre mwana oyo nabotaki wana ekosalela vanta oyo mobali alinga ngai ekoperdre mpe mama na ngai harmonie ezongaki mpe na mobali na biso harmonie mpenza ezalaki apesaki nga mpe affection nga mpe napesaki affection me na mama moko akomi kolala na butu na olotaka mama moko azoyebisaka nga ke pende kozongisa biloko ya mbanda na yo oyo ozwaka oyo ozala na kimia mbe nazoyeba te na mama oyo biloko wana mama na nga asalaka nango nini akenda nango wapi mpe nayeba te na mama oyo nakozwa yango wapi eske soki nasengi bolimbisi epambanda na nga na mobali na nga eske bakolimbisa nga bakoyoka ngai nayebi te bapoya onayepa na bino bosunga nga na bapoya bosunga nga pardon. Ok, Majeni. Nanyo ose temporiser muke olobi eloko memio awa eza o juste nini ozolalaka bien ozolala omona mama mo azobaka ozongisa eloko mbanda na yo mama nga bino combien de fois azobimela combien de fois ekomi 4e fois au 4e fois oui. Donc osaba esoni mo olala malamu eza te poso olala omoni mama ngo mobanga ozwaki ta osona mbali na yo makambo ngo mama ngo osolene mbali na yo solene na ye te ok. Est-ce que son assolé na mobali na ngelo ezobangisa nga eske akondima nga akolimbisa nga meme mbanda na nga na mabe oyo ebele nga nasali mama mutaki kosenga yo sous-vêtement ya mbanda elongi ya mama ngo nazo comprendre ngo te mama oyo asengi yo ya mama oyo mama propre oyo aboti yo abota ngai ye nde mutu atindaka ngai eza na idée ni abetela ayebisaki oteke no zwa ayebisaki oteke osala ngelo mo te nayebisa explikaka ekani tobandaki ovanda mobali atindi na affection na ngai te azalaka na affection ya mwasi ne malgré tout nabotelaki ye mwana mais affection na ngai mpenza ezalaki te e na explike mama na ngai nde alingaki alukela ngai solution na bongo mais ayebisaki ngai teke ezalaka babebisa moninga nasala boye ayebisa nga bongo te. Donc yo est juste apona ko luka ko senga pardon et puis olalaka malamu ndo tanera sauter yo na ngo posa je tambelé au bombi hein na bombi tamulai. Ok, merci maman, merci pour le courage de éviter trop banini to mutazolo confesser to na eloko ya ko lobate eloko na na rassurer que vous appelez na kimia donc reconnaître que au salai mabe. Et Bilobi, il est fidèle et juste à Kolimbi Sapé Kobosana. Notre Dieu. Circonstance n'est même pas pour comment le quoi deuxième femme il y a mobile pour comment deuxième femme il y a circonstance ni. Circonstance est comme la kanga. Ezaki on a zaki penza film ko boy, na zaki pe orgueilleuse na quartier. Abande ko tout ça ba tout me ba mama baninga na ngana wanda mona bon loko eloko apamba uko nazaka orgueilleuse avec mibali onda pa kutsanga kate tango mobali ana ikoya na mboka na biso na chela oza muyombe oui. Ok tango ikoya na mboka na biso amonanga sepeli nanga tenge penga pele kwa na moniki banda na zala mobali batsaka nga kate parce que condition na vivre à quartier ba sepela na bango na ngati yango na ndimaki ndimeka bala nga deuxième femme na ndeto yakile na Kinshasa
ndine kotombi na makambo. Pourquoi ça vote pourquoi zoko deuxième femme? Azoko deuxième femme pourquoi? Moi c'est bosso zaini pour yo comme deuxième femme. Et expliquer kanga. Kenini? Moi c'est le bosso abandé ko botate. Ah OK. Ouais ko avec na posta deuxième femme parce que na pesa y moi na. Na ba ma penga pena sali moi na ngona zwa ki aimé a vivre na epeti. Oh. Na perdre même moi na. Oh, donc nous allons perdre maman, au perdre pena moi. Oui. Ok, merci beaucoup, maman. Merci vraiment. Hein? Joachimia. Je crois, Bandeko, de la histoire, il y a maman Jenny. Nous avons aussi parlé de toute ma question, belé, pourquoi? Je crois que l'année au Malamo. Au bas, la Kenya, na Tchela. Bandeko, soit Tchela, Bandeko, soit ya Congo Centre, Bandeko, soit bas fleuve. À partir materne, comme Matanyo, soit na Balemba. Nyos basioni tutu bana nyo pisino bambo tebele ya bamboko na kena pe mo mingi na evangelisation na ebi echela bande wono supe ya kingozi hôpital munela ba maser na pisino so bambo tebele nzamba pambola bino je vois l'histoire donc papa mobali na ye otolbaka kendaki na mboka pona kuluka ce deuxième femme et akomi nzoka boyoki ba mamnyo so mama lobi na mwana komate za de na besoin na commenter ton dans sport et puis na simanango tokozonga pour tozala deux numéros après ce numéro ya moi si o ya liboso o ya papa et puis après ce numéro ya mobile ni na bango donc ton dans sport publicité ce qui ka sport ici to e banane to benga pour akota awa. Merci beaucoup. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike nsike bazeli pe ba vieillard ngonga yango yo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza ko consister kozwa soin ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Voilà, Jéricho spécial. Jéricho spécial, les hommes nous m'ont comme enseignement, il y a prière, il m'a offert présence en Zambé et ça va m'a cassé pour la famille. Il y a notre invité au Yaka du 24 novembre, dimanche, jusqu'au 22 décembre, dimanche également. Premier dimanche, on a 24 novembre, déjà à 15h de Tobani. Et le reste à jour dans la semaine, déjà 17h à 19h30. Le dimanche à 4 wana, déjà 8h30 jusqu'à 12h30. Mais dimanche à Souka le 22 décembre, et vous allez clôture à 15h. Thème Nabisoza en ces temps de la fin. Soyez puissants en parole et en œuvre. Yaka Bineme na Libota Mobimba, na Beni Baboro, numéro 6 bis, na Yolo 6, na commune à Kala. Et si ka kokombate, bien-aimé Yaka, Nzambe na biso Jésus-Christ, a kosale la yo pelibota na Mobimba. Boya et béni. Enlève biso les bébés, sakana kana ba de monte. Zambalo la papa, sakana kana ba de monte. Enlève biso les bébés, sakana kana ba de monte. Biso wasala bika.
merci bande balandi autour de la spot publicitaire en tout cas des rendus to lobby ma spot na biso yango wana nzamba pa mulabino surtout que oyo na robeta moi c'était makasi to comme na table fête orphelinat bravo Jésus ils ont qui les kanisi ya kokita na 10 orphelinat ya kokende ko pesa bango ba biloko ko permettre bango pe ba meka pe ko fêter le kola bana nyonso nde ba fêtaka yango monique tozo beta c'était nango en tout cas bosunga yo ozala makoki okoma kuna te mais orphelinat bravo Jésus ezala makolo oyo kokoma kuna oyo kosala c'est-à-dire biso to def so makolo yo pesi biso ba moyen na yo pour que biso to sala démarche en tant que kotika yango vraiment na orphelinat wana en tout cas bo sala monza malo zanga te vraiment ko pambola bino maman je crois to miko benga numéro ya mobile na bino ezo sonné mais azo yambate mais quand même to zui to benga rival na yo to zui mbanda na yo de ba signaler biso ki en tout cas ça dia na réception ça commis déjà et là on a biso kaka non vérité c'est loko yo et dakabato belé quand Bible dit vous connaissez la vérité vous affranchira à d'autres termes vérité ko rendre vie na zala libre na rolingo za makasi de quoi zoko tazaka ndeko no pas moi si je crois yo ndokutake na libala yimta yambaki yo na ibite tanga yambaki ozayi mutema mabe vers yo mikana dune to mikana kosola benga mutema mabe te bekinga comme ndeko na ye pinza mwasi ndim na sali mabe vous aurez reconnaître votre sali mabe parce que là jamais koloba na yo parce que là jamais ko manipuler parce que là jamais ko za mutema mabe vers yo yambaki na mutema na mobimba. OK, merci beaucoup maman. Je crois tozo benga ya zokota moni makasi ozu ya koma na ana plateau na biso makasi ozu ya kolobela biso lobelai biso toza wana to ba ne ko chakinya et puis Yesu Masia akozanga te vraiment ko pambolo pe ya ko libérer yo na makambo sana ngo. OK maman soit des fois nzana ubongo nzambe la soit des fois aza besoin azwa mutu na epo abongo se motema nzamba za ka bongo maman. OK, merci beaucoup. Je crois maman a commis oui maman a commis. OK, merci. Bonjour maman. Ça va? Oui, ça va. Namono yimbang bang ouais? Non. Yimbang bang c'est juste intercession. On a invité nga ouais, intercession ça ma d'une intercession. D'une intercession. Dans un surprise mon Jenny. C'est ma sœur. C'est ta sœur? Oui. Ah, de on a moi aussi? Oui. Propre vraiment. Donc Azan de Konanga. Azan de Konanga. OK. Merci maman. En tout cas moi bolimbisi zo place enfant papa comment je peux t'asseoir na enfant ndeni kasi biso a ezaka chaudière on prie ezana batu soit des fois balana biso en direct tant to sala ba prière batu suba na bakana bango bakomaka ya moment to sala ngo bongo ezaka yo mozaka kamu yo moko pété bakamu so ya donc biso zaka bongo to sala prière en ligne mais to tsaka oui batu musuba na bakala ba poto balanda ka pe biso commander to évoluer ka nde yango wana. Oui papa. OK, ce n'est pas un problème d'enfant. OK, merci beaucoup. Alors Nini arrivé na Jenny. Non, yo zone of place enfant. C'est pas problème té. Merci beaucoup. Merci. Mami, ça va? Oui, très bien. Vous allez bien? Oui. En tout cas, vous avez montré la bonne de la makasi, Oui. Merci. Merci. Vraiment, merci. Calamité to bana sous prière. Mais tous ana eloko moko ezana biso avant to bana prière, tous un peu moins temps mususu ko sur la pe mutu ko yeba pe mutu parce qu'on peut pas commencer à bandaka prière bo to kotana to sakir dans tes noms. Là, on fait pas. Qui oda basalango boité basalango quand même à cachette mais ils a ba lo moto sur la carte simple ça peut ya ko sunga biso maman comment on est? Ouais, comment on a maman Linda Mbongo. Maman Linda Mbongo. OK. Je crois que tu as vu ta sœur Azana biso. Mais parce que ça papa asalini. Bon, ils ont un problème pénal grave té maman. A des fois qui ou comment? Il y a des fois qui té. Mais toujours sur la té. Oh là là. Vous êtes besoin de konayo? Oui. De kono ndeni. Azan de konanga. Mozo côté so profondeur té. Jenny. Grande sœur na yo, petite sœur na yo, cousine na yo. Na koloba oza mosala nzambe. Azan de konanga. Parce que koloba bien azan bandananga. Ah, banana. Banana ndeni po mbande zaka.
et leki na yaya babale sika monde babenga na ba so bakuta na blo mo bongo. Donc aza mbanda nanga na sens que mobile nanga bala qui est comme aza deuxième femme. Dans sa première femme. Oh, c'est vrai. Ou accepter qu'on peut facilement hein. Papa, yango ndinga na heli awa. Qui na heli prière papa. Mais quand c'est tout va te prier. Est-ce que ça m'a babé tant yo mokolobi? Non. Ou accepter qu'on facilement ko ndimake nzungu na yo chemise na yo mais bo partager on a mutu mususu pala tra chemise wana. N'habite ça qui peut bien. Bon, merci papa. Pour na biso bana na Nzambe. Et là comment ça sera difficile. Tout est facile. Donc ils a passé il y a kofanda deux personnes ndako moko. Et que basi c'est tout. Ils a facilité. Mais pour ngai papa, pour nanga na mona kengo elokoti. Première fois tant moi bon nanga elokoti mona kengo normal. C'est lo yo. Et ça qui passe, ça la passe. Ça la passe. Ozala kacha ndaku bayeli yo mususu o yebi même pas mais na bolingo nanga na kubanga Nzambe Jenny azali na no na tcheleki nanga. Oh. Oui. C'est ma petite sœur. Bon, il y a rien entre nous bayelo que les cas. Il y a rien. Et là on y sos mona bando yamba lokola mbana na yo constant ni so yo selon yo. Parce que bande pousse peu avant to bana après bazota là parce que ngala c'est peno parce que on dit mimbanda bu fani na ekimia. Badi musu bolanda pe biso bazo pe conseil ko pe sa biso expérience yo leki nango. Ya os vivre na mbanda. Ya kozala mutema munene ndengi ozana ngo expérience na lingyo meka pe ko pe sa biso yango. Eza facilité papa. Kufa na mbanda ngala sina koli yazana. Eza facile. C'est-à-dire oui. Bukola mukana tongo mususu ala mukina imer na ye. C'est ma petite sœur hein. Oyeba teke oza yaya. OK. Oza kolondaku. Ausala oya munya ko sala. Donc na bandeka ko supporter. Na banale ba moment moko donc soko oza maman te et puis obanga Nzambe te o fandati. O déposer qui si tu na ba ka onga na zala ngo papa. Ka onga na zala. Quand on est tenu. Na yebi mwana na maboko na ngate. Oh mon Dieu, Jésus. Oh Jésus. Na yebi mwana te et que Jenny nda pesa ki biso esengo. Apesa ni esengo. Esengo mwana Jenny na wane ko zoe mwana nga parce que na yebi nde babota mwana te. Et que Jenny ye na ndaku ya nga na mobile na nga. Ayeli biso aboti mwana. Papa nazaki esengo. Malgré bande ko soa parce que propre son na yo ils a ka propre son. OK. Na bande ka ko supporter. Moi si moko ta ko déposer les conjugales na yi facilité. Donc c'est ils a pas. Bon, en tout cas tant oloba na monito au leto fan na place sur na to tout temps na place sur na. Je crois il y a un problème moko malgré avant que to sambela. Au moni Bible lobby Moutazo Boum Mama Benaye Proverbe chapitre 28 verset 13 pas bien prospérité. Ouais, c'est ça. Mais Moutazo quoi envoie à Zotika de Azo miséricorde en Zambie. Ouais. Alors Yango avant que tu prier Yango je crois Maman Jenny Ayaki awa yemte ya sali ki ya sala biso appel na yo ya Jenny mutasali bobenga. Oui. To benga yo. Nde yango na to sali kaka devoir na biso nde to salaka. Mais l'intercession est là, to ressemble na biso. Mais avant to sambela na quand même ozala loko bi koza maman. Oza motema bo maman. Et est-ce que nous consulter comment ozoa pe bokene prière tout banot ki na ndaku. Donc na Jenny na moment moko comme pour vivre na ndenge na. Eza na mutu musoko yambise Yesu. Ayambine na bebo mena kacha motema te. Okipe ko forcer te parce que toza bambanda. Olobane ndetini. Toke église. Biso batu o de toko kende église poto oluka bana. Donc ye azana temps kende église. OK. Bon.
Il y a une circonstance, moi, commis au lelo, je crois, pour supporter en haut et pour qu'on m'aime en haut, dans ma prière, mais on en a eu ça, ok, nous avons appelé ça ma bota. Et nous avons maintenant au fond là, où ils allaient le col à Libumunayo, au Kouzobana. Et pas un Zambé, et ils en ont la facilité. Quand tu m'as connu, moi je te dis que ma camopé au bon, ma peka mbala moko, puis aussi ma bana ma boko nayo. Ah bon, papa? Ah ben. Donc, on a un épisode, Yangoana. Merci. Ok. Maman Jenny. Obi, comme maman, j'ai dit? Maman Linda Mbo. Maman Linda. Ouais. Jenny, on s'en dit la nini, papa? Je comprends pas. Et on a un yo, Oyoka, maman. Oh là là. Maman Jenny. Maman Jenny. Maman Lili. Maman Linda plutôt. Linda, ouais. Maman Linda. Yeyo. Tous en ayez sur le plateau. Pourquoi comme ça? Non, non, maman. Maman Linda, yo zela raka. Poso que kozo esika motema no limbisa. Jenny, non limbiso salinga nini? Na limbiso pourquoi, Jenny? C'est le mabe. Mabe? Zola te. Sois soupongi te. Koza mabe na stade. Ça va trouver qu'il a maladie à PC. Jésus. Jenny. Yango de bobengenga awa. Malinda. Na olingo za na fruit à tempérance. Hein? J'aime na lingo za la oyoka tina suka. Obenge petit sœur na non? Sikoyo, le roi za leki na yo zo sko place aboyaya, leki ayi sko vert. Ayi vert grand sœur na yi. Là maintenant, on tous parler de ce ya famille. Donc, le gros zombie quoi leki na yo, zo sko leki na yo. Ou zo sko mbanda te leki ndosa pardon. Kozanga koyeba ne miminga nyoso. Nakanisa ki kwa na deuxième femme na ndako na bino. Enga komemela ngesengo parce que na pesa ki mobali mwana. Ndaki ka kesengo te parce que mbaze ka na bolingo na ngata de ka na bolingo na yo. Donc to fanda no mona bana manifester ka bolingo pa na yo. Explica ka mama ngai. Mama ngai tinda kanga. Nazo ka sous-vêtement na yo. Jenny. Jenny. Papa. Jenny. Nani osonga la sala mwana mwasi oyo. Ni osonga la sala yo. Ne me touchez pas. Ko simba ngai te. Ko simba ngai te. Tena longo eli bino bilamba nga. Olinga te komona nga. Nandi kona bino abasi. Nandi kona bino mwasi te. Njoto na nga nyonso ebeba. Eza Jenny. Bobengi nga pourquoi? Maman Ndani. Maman Linda. Mais où nini? Maman Linda. Oh, kumekama. Maman Linda. Oui, papa. Oh, yo, qui on a des fois, yo, qui n'en est pas. Parce qu'on a aussi temporisé, parce qu'il y a encore des choses. Ok, merci. Ouais, des fois, Robin, ça. Oh, yo, qui nous est pas. Mais, na Rolinga, et là, au moins, ma casse, non, c'est un yo, ou bien, tu es une chrétienne. Il oublie tout concours de ceux qui aiment Dieu. Ceux réellement chrétiens, non, c'est nous d'abord na kimia. Bako aussi manzoto, mais moli mono basimbi yango ti. Nzamba protéger ba oyaye. Peut-être même des fois s'occuper qui soit des fois à des fois vie de prière soit des fois kitaki. Maintenant nzamba li maintenant fait augmenter ta vie de prière ba nombre ni habitumbo ko za nango. Soit des fois nzamba permettre ki. Na bolingo c'est temporiser na bolingo Jésus. Aux honneurs kimia ko fana. OK, merci papa. Merci. Edenga fanda. Merci. Merci beaucoup. OK. Maman Jenny, il faut le bas pour le bité 2025 au Lekate, hein? Yo montoye, hein? Est-ce que vous bien, go? Nazo ka sous-vêtement, on a soutien na pesa ka mama ngai. Azonga no na mboka na biso na chelesika na utaka.
Jenny. Pa oyo eza koboma mutu, sous-vêtement mutu eza mobimba. Mobimba na ngande eza na mboka. Non. Nzana kimia. Na nyonso nga na sali yo. Nzana kimia. Oui, je sais. Mama Linda, Nzambe pesanga kimia, Nzambe pesanga kimia. Non, maman. Toko dole là, toko comme un soute. OK. Hein? Mais nous na kimia. Pardon vraiment. OK. Hein? Kasa mama na ngandinga sala kabongo mobala ko ina yo linganga. Mais c'est que ngande na perdre mingi. À cause de ma bonne délina, on a perdu maman langai. On a encore perdu les bébés là. Limbisanga kozanga koyeba pardon. Pousse le tape mbe na ngaite. Maman Jenny esilite. Yo moko lobanga na lobate. Esilite. Après na lelo ongi na botu na lala lisuti. Nazomona kama mama moko azotinda nga na kozongisa biloko na ona zoa. Ilonga mama ngona ebite. Atikala pe komona ete banda na bota. Naza suna pongi te titofanda wana lia rappel lisuti. Yesu yange kome mabe. On a se décidé ki na ya pasteur. Sunganga babenga yo. Vous avez pesa motema no limbisa ngai, pardon. Non, limbisa moi sauter papa. Naza pesa na posa libala te pardon. Papa, c'est facile. Je pense que bien peut pas bande kwa basi. Wape na bande kwa basi. Na faina moi so. Sauter likolo nga ona na mbasu. Maman. Jésus, bola moza mabe. Non. Bola moya mabe. Non limbisa moi sauter. Non limbisa moi sauter papa pasteur. Excusez-nga vraiment, excusez-nga. Obi olimbisa moi, olimbisa été. Obi ezana verset moko. Je cause dans Matthieu chapitre 6. Il est sur sa prière sacerdoce. Puis notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Pardonne, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait quoi? Offensé. Lorsqu'on dit que l'imbi ça y était, ils n'ont pas les couleurs pour l'imbi. Si réellement vous êtes chrétienne, moi je ne te connais pas. C'est un choc qui est commis. Attaque chrétienne. Et ce qui nous a basé dans notre corps au Koufa. Ce qui nous a basé dans pété, mais le lot, je crois, il kamame comme a pété. Ce qui le lot, ma cabo est bimi parce que nous avons des lignes à kayo makas. Je crois le bien malade, on a besoin de balles en monter. Il faut que l'ait moyen. Ton papa le qu'elle ait moyen. Atteindre des azons en aïtchela. À beaucoup de vinaille. La force yo pardon te. Soit peut que le temps, tout ce que le temps pour raisonner. Mais pour na biso, quoi bah c'est un Nzambe. Je crois chaque fois tu fous comme pas y sentir. Tu savais que limbi sa biso. Et ça chose facile. Là je comprends. Et tout ça des fois, muta mo na yo attitude na yo. Peut-être mon ama mi so bi maté mais ozo sentir na kata motema na yo, ka yo muto bien. Mais le roi toba sa Nzambe, toi sincère pour ça là. Et bisa yo ke le la vérité que ils a dévoilé. On comprend déjà mais ça là Satan. N'a qu'on préfère na bonne à Jésus. Prends le temps. Ya kolimbisa Mama Jenny. Celui qui sous-vêtement qui soutient qui mais Nzambe atala même ayebaka succès likambaza capable et repérer sa solution le kwana. Basimbi yango mais basimbi nzoto na yote. Moi so anyo kolinga pasteur. Obi basimbi nga basimbi nzoto te. Nzoto na nga nyusu za obeba.
Pasteur, oyebi tende na souffrir. Na bolingo na nga na osomo mo soleki. Jenny, oyo salanga. Pourquoi ba kondanaka biso ba tosambelaka? Pourquoi pasteur? Pourquoi? Zambi. Oh non, yoka na kati ya motema na nga na kobeta mwa mwasi oyo. Maman. Non pasteur. Maman, Maman Linda, oza kombo pena aleki na nga pe Linda. En tout cas, na supplié na de ma Jésus. Na koluka kozwa temps ya kolimbisa ndeko mwasi. Et puis ya ko réparer. Parce que oya sali za réparation. Denga sengi pardon soko boko limbisa même nzamba likolo pa osepela te. Maman Jenny. Comment la jardin d'Eden? Nzamba za zoba te o chaka Adam na Eve. Nzamba cha de Eve te. Donc yo pe mupanti na yo. Azali. La polygamie zelo mo za mabe makasi. Rola na mutu pona mbongo. Tala suka na ngo place ni maka. Ninga pa yambi yo, mais jalousie tal place meme. Et là on a resenga na yo. Moi je te force pas. Mais ta conscience yango moza pire. Oye memio awa ezali parce que nzambe talingi amema awa pe parce que maman moko na ko bimela biso kende ko ozo selo kwa bato. Eza moment nzambe nga memo na repentance nzambe ame no ke oye ba ina kata profondeur. Ebi ke nzambe ozona contrôle na nyoso. Bane walandi. Je crois mamtu de traiter na sima caméra. Nzamba pambola bino. Tosola na bango na sima caméra parce que eza pardon ba fokusango mututé. Eza choc ya makasi. Tosolango sima et tika te kolo sima si ya pambola biso. Tokutani na mikozali koya. Merci beaucoup. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chenit. Maman zo lia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na te. So que ça dit manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Non so futi mbango nozo regretter te. Ah ouais, tu bien na wezali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E moneli na misu te. E monani ba mbongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo.